okolukaluka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. Bonjour. Bonjour. Bon, on va comme ça. Yo tiene que dar un sala. Na ebiti. Ni alo, kaso ya kindi, sigo bibi na solo so. Lere yana. Lere sana, bibi ya za transport na la facture no. Ye kana ope sura mu ya mula ipindati. Bo lo balo bana ki parce que lo ba ka na o so za mbangu so ya ni na ebiti. Bo yo muni nyangana expliquer kala ka ngi bizubanda. Nanda kuma situation ko mo ye ka ati. Yamana tusurula bina papa leki lobi na butu bo ye pe yaki mo retar mo eto na butu ande yaki mo na basu to pana bana makamba tala ka ko dioko bakandiye masa sipe bimo ya ko debrier ngape ko sala loko mo to papa leki misala mo ga ya ko tele matiri makaka uzumwa kaka yemo mbizo sala na ndabo même ça le beau debrier ka te debrier bien mo salaire pe uzumwa ka salaire on to melongate il faut me donner ça ma carte dans ndako yo de sorte que mutu apia 50 esali mambo yango wapasi yango wana uzwa te ngo pour la mission to uzwa on soit terre na zando kasi koteka mufumbongo kaka te ya so imbongo mbongo zalita lubuni yo mutu kabila $100 non avec $100 so zalaki na kasa na kabila sapo ipo sapo so tam zalaki na banda kote ya mutu kabila na kasa il faut ça que la rala yo to zaki ma décision mo to ba ki to bisa yo to moni ga ki to teka lupango mseto kabula mbongo mutu mo ndambo banda kunuka ndingi na kudebri na bebe blo ina na tango yi de décision c'est ça bien voilà je combien aux autres analystes bien so yo ba le ki papa le ya a to jo teka lupango ya fa ndingi ndingi na c'est parce que papa teka lupango so va teka lupango timba ngo fanda pa ona pesa fanda toujours les jeux à dire donc quand on le pan au zimbo kaboli on se le pan tout c'est pas bien on ça va faire n'amener babanda ça commerce tout ça faire un bon tout ça nango bon le pan de souvenir papa qui le pan ça porte pas bonheur on le pan aux nango mais la majorité ne sont la zone qui va te faire majorité la vidéo là bon ça attention sur la minorité dans la oui tu m'as dit bon ouais c'est au terre de pas on dans la sous la mission vous attend couteau on a sur à taille d'été au terre pas papa qui est au plus de abote kibana sur le terre oui papa les gars kibana vous va sur pas on attends là pas maintenant non pour le terre pas grand frère là derrière pour calculer on est ouais d'ailleurs donc le terre de vinga musigo na même na kadafe au sama comme il y a ligne ya propriété comme ça bote on doit ta putain au terre on donc on va aller dans un petit camou dans mon papa il y a dans le hôtel qui s'en aille sur moi le gars en au défa la défa ça ça au jour où tout est le photo dans mon nous tombons les pas là de devenir bien on défa moi on côté que va nous on nous ça comme comme ça on va faire et bon on ngoti na ngo défa tay pas la salle hawana la défa mon compagnie ba kada ndam pour vivre au hôtel là bloco mais pas au hôtel le pont tout est le pont donc on va dire bien combien avec tout est le pont parce que nous avons besoin de faire un commerce pour ça le pont vous est ça faire un commerce ça ça va mais il y a besoin de cette collectivité bon rose il faut qu'on mette leur ensemble de c'est bah souvent il va dire on a déjà pas les gars c'est vraiment quoi moi on sort t'es là-dessus t'es là là yo pible là là pour aux humains faire au là nous je pas papa tant que combat là il est au hôtel ça
Solo il fango come sono le cose. Gli abitati di sotto la dimora, di come in casa. Io posso solo ma un po' di fare la persona, fanno la come magari lo voglio di bussotti, le bussotti. Ma va bene. Oui, entrez, non è più dove tu. Lo vedi come? Dove da io muovo? Non è suo fare. Ma cambia sempre, perché mi trovo ma cambio cambio. Lo cambio che a chi mi lavoro. Solo poi non buono, questo deve essere un buono. Solo stare a bulo come poco di sai, come mi si. Poi non venne di dare la futa di la canzone sono andata con me lì. Che dopo mi va bene di dare così ya, io to pesa di esatto. Però non fanno niente sana. Ma bene sarà calmo con la vita, ma ne è per la sola io. Le cammino io solo la mano. Il campo con gli amboni, dire con Dio. Lei prima con Dio. Non ha appena questo risposta. Na ile mama ko dio ko te na ile makam na ngai moko obon ma bele pona okota wa na sai ja du tour na komi na point na tili petit moi otala yo ke tshedi na no pero da méchant aba ngamo na décider la lino il faut na kota ko na mona la yo au fait pourquoi ada plan de na yo obota mama tamoko Pero tiene que hacer, porque tiene que estar bueno. Ahora no tiene que hacer, bueno, eso que. Dia bagi mobil terbagi nama kita lagi nak bisa mahu kita mahu. Kita lagi bawa mobil. Oh, prima saya ini mah dangereux. Soalnya kali si macam apa salah tadi dah bisa. Asyik pelaga kalau orang zaman pesta Isya sebut orang dia mau basi di toko. Omoni babele ndo omoni ngana ya utala awa. Omoni mabala mingi esaka mba circonstance ebele oni premier pato yaka awa nde makambo ekweyaka lere miso na ngai na yo ekutani vraiment en tout cas motema na yo ebetaki nasepelaki na yo mingi mpe nalingaki soki makambo yango esala kola eleki moke naluka un jour na ya kotala yo mpo tosolola mpo en tout cas nde namonaki yo nazomona lokola ozala mwasi na ngai mpenza ya libala mpona kovivre bien toute ma vie vraiment nasepelaki na yo mingi soki ntango solika bona yebi soki ekeli sote mabele oyo excuse nga somona ngo kwa dérangement wana otikala malamu Mais à le dire, bon, voilà non. Tu sais, bien gagné, Dia mau kuliah di makan sih, makan mau dia ni gali, makan mau ya dia kena ngai bon. Itu pesa pas itu nak buat, mana yang sana kat istiqah pas di dia. Ini pun sangat makan boleh di ngai. Kamu ni kan nak ngai dia bawa nanti. Itu lepas saya apa orang nak semua. Ketika nak berang pun nak semua dah berang apa ipan nak semua. Agak sih perbuatan umur Pia kama kumbuka za wanapata mingi. Pia ni wanyama makambaya ya kama pambati. Kwa maana mwili wa kule banagawana bon. Sio ni kwa sio response pour comprendre nga parce que on a dit nga via ba banquete. Kwa hiyo leo ndio yepo na libala ndio ushari kumi ndio ndio. Non, ils appellent la banquete, ils appellent la chérie. Maka mwili bina ngana yuki yango. Il faut tirer un peu de temps. On a peine à réfléchir. On a pu savoir réponse. On a pu nous donner une validité. On a beau taper une amitié. On a eu qui est en gros, on a eu si on a répondre. Bonjour. Bonjour.
Oh, bah, quand même, non, faut côté. Bonjour, maman. Maman, bah, comment on va le finir? Ouais, non. Eh, café, la vie, bah, le finir. Oh, non, 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 non. Nabi mito mo kat no wala na makamakamu ya 5 kilo ya leli mwana ngaya. Nabi mana telefon ka tiro to ni. Soko bimito lukito ulia ti bona tani. Kuna ke telefon kuna telefon abija. Wala na tani na. Ndinga de wala na tani. Mabelo wala na. Basi. Mona ya kuzina ngamo kwa kufanya buko la. Bon, merci beaucoup de nous répondre. On a proposé pour me arranger après. Mais il y a la pêche que tout le monde a été employé. Mais dans ce effort, on les a en position la suite. Merci, tu as mal à moi. Ok, madame. Vraiment, il faut aux aventuriers. Sinon, tu vas vivre bien terre. On a montré vraiment un courage du tout. À côté de M. Moustapha, oh, ton beau talent. Ah! Ngapé Zoba, premier jour, raconter vie à M. Moustapha Nengatara. Elle a dit que photo n'a pas la fille, voilà. La vie, pas cocaine. D'abord, tu vas choro. Alors, mon question va comme costaud pour la numéro de l'aventure. Avant même la carte, bon, ils sont le temps de faire, c'est pas M. Moustapha, c'est l'eau. Tu vas mettre Moustapha pour la chaîne. Là, Bajuro, il faut qu'ils soient en RSI. Mais, moi, c'est la paix. Il y a M. Makassi. Ah, quand même, qui dort. Ah, c'est une aussi mon bidon. Ah. Je chasse ça. M. Makassi. Maintenant, monsieur Moussa, ce n'est plus chat. Ah. Ngapenza banda papa kufa. Asitala ansu kovanda ya shafati. Pungani. Absasa papa na mama mpunyeso zile kanga simanye zo kutifanga papa. Bilo bukamsanga. Bokantaki poto angweza lokola ndenge za kao motauti mboka nina heka na kisasa wa alazipe hotel wa zolala. Ai, tongo etana zumi kanani azotambulo kanisi ndengwa na poto wana. C'est pas toi là bas yo ko faut oza ba mikana nyo soza la kokoka oza apela ba visiko yo ko ke ngo vanda o ke ka ngulu boy boy sika o ke vanda zake no kivana hata pa kuzina ngani e pa kuzina yo bino amwe bozo sakana ngami bo nyo so ba sakana ba sa bali bo yo ko fana nda kana moi je dis wana libala sika sika quand tu as joué, tu as fait pas chanter de la boutique, tu as fait des choses à te. Bon, souvent, on va les faire un mieux le bénin. Ah, ça pas à dire, ma bande. Ah, voilà, qui ça. Ndala na kama ngoloba te ndenge zo mona nga. Ngapela sepela ka tukolo kwa nsate ke mama za koloba boye pona na kende foto te boye namo. Mais tota na ngope malamu. Nataka na yo moko. Tata no ye pe asa kufa.
asake natika ngai moko na na kata ndako eso yo wana ozokende lisusu nga natika mama na boyi te ozaka na nganga moko mona nsima na ngai yo otika ozangani soki nga tana te yo ozangani na mona vance koyo na mai papa liki azali kozala vana na ye ezaka ndeka moko ya kolobana na mpe te oyeba malamu naza na misuka moko yo wana ozokende motema nange eza pepe nani po motema nange ezede azala boni bien papa liki semeki boni ono mpe mikolo komi likolo bondeni ozomona na mona teka butu bademarche semeki natiki visiteur mona avai na salon kuna azozela yo aza na besoin bosola na ye tosola na oui aza mpena na besoin na ye natiki avai na salon ntango yaka teyeba liboso na mona ye bon yo mpe ifalo bimisaka kiti libanda ukamata sika okote na kata ndako kisasa kuona kama mama bakenda bongo mteyebi tozokende mbamo mbona basani nazali kama boni yo nga aza bien namona bonosala mwa effort mpo liboso ayi kaka susi kokanisa to banda batikaki o voiture sikoyo bani quand même korécupere kanga voiture wana papa liki so nakanisi nalingaka kuti kokanisa mambango te mpayango susu non fo sala mwa effort obosala mpena likambo wana mpo namoni eza lokola shok ozwaki shok ozwaki mais tala kaka nde nzambe asala mokili oyo epai bato bazali makambo ezanga kaka te et puis place problème nyonso quelque soit gravité nango moya kozwa solution ezali moni biso kotoya famille chrétienne tosambelaka soki moto asali biso mabe fo tozwa quand même courage ya kolimbisa ozomona mpona bible mpe elobami ke soki moto amoninga asali oyo babe fo kolimbisa ye ozomona ta lokola ka oyo toza nango tokangisi kokodio kokodio kosoki kozokokime na prison mwa mikolo asali na boloko ekopesa ye leson morale oza koyoka mais tosala effort quand même tolibere ye mpo nayebi te somonaki famille na bango ndenge ezali ete famille wana vraimen bakopesa so ma 20 000 $, bakorambose biso eza mpena possible te oza koyoka po tolongola lisumu epa nzambe bango tosala effort tolibere ye naza koloba no parce nde kolo voiture nga papa leki nasoki parapena na makambo ya lisusu bosarrange na mama soki bokontinue kofaire souffrir ye bino soki bokolibere ye bino kasi ngai etali nga susu tenga suwe nange ezali abima mpo omoni famille tozwa bénédiction epa nzambe omoni voiture eza bien matériel lelo okokolioka teki yo voiture mais plus tard okosomba voiture mosusu po moto moto asombaka voiture mais voiture esombaka moto te oza komona mpe monde omoni kaka eza compliqué po moto mosusu asali yo mabe lelo okomona plus tard kaka moto yango ayokosauve na likambo olinga koyela yo oza komona yango nalobi papa bosarrange na mama ngai mambo wana etali nga supu afanda mwana afanda madame amela nini nanga bien mon frère même goût prémisse oui yo omela nini prémisse namoni koya toyawa mokolo kuna yo mpo ozalaki te lobona kosemela mokolo oyo yaki na ndako yo mpo ozalaka te koya yaka
alobi omonga nazalaki asocie na mobali na yo ozali kosala na vie makasi ena mese Moustapha na ngai so misato bakosala esika moko bayi basocie yango nazi ndenge mpe vie makasi aza lisusu te malamu ke atiki mpe mwana naye atakoli boye babandaka kosala na ye alobi nango na konzika oyo na ndako mpo ya komona epai ngai navandaka ata mosusu likambo ezali oyo kolukana yango sema bio moko omoi nano na baye na ngai nango kotambola te nazozala kaka na ndako yango namonanga te nakokende nga moko te malamu naye so mpe tata ya leki ya mwana oyo zalola komona esika ya moto ayaki asosia ndeko na bio bazalaka idée moko bien lokola Amela, ok, merci. Papa, une situation. Non, pas de problème. Hawa, Bakumanga, chez moi. Bon, tu es maman, mon ami, tu es Ce n'est qu'un autre santé. Madame Akufa. Avec deux enfants. En fait, on va pas dans les fêtes. Ouais. Accident. La voiture. Deux voitures. Avec les enfants, tous morts. On a un télévision sur un enfant. On a un autre moteur. Il y a pas de problème. Ok. Les gens se posent ça passe. Mon cœur me dit que vous me Monsieur Moussa, rien à faire. Maintenant, restez seul ici à Kinshasa. Sinon, moi, rentrer chez moi. Monsieur Moussa. Moi, vendre cette maison. Chaque fois, moi, en tout cas, nuit, jour, regardez mon femme. Vois toujours mon femme. Mon femme, ah non. Moi, en tout cas, je rentre chez moi. Monsieur Moussa, viens à faire ce que vous avez moi qui me soucie. Pourquoi à condition, une femme là, comme Maman Monzélé. Très bien là, comme Maman Monzélé. Caractère de Maman Monzélé, très bien là. Bazala na bango kada. Sasa ya munene, sepe au sambelika, au seigneur Nzamba, c'est ce que ça moi c'est. Sinon moi rentrer chez moi. Hein. Monsieur Adanga, moi vendre mes actions hein, pour toi. Ah bon? Moi j'ai décidé de rentrer chez moi. Bon. Pour aller vivre, sinon sans femme. Monsieur Moussa, vous êtes de quel pays? Qui, moi? Oui. Dakar. Dakar? Oui, Dakar. Capitale du Sénégal? Non, Guinée. Mon frère, vous êtes de quelle nationalité? Malien. Au fait. Ningari. Vous mangez quelque chose? Hein? Papa, seulement vous voulez ça pour Haricots? Non, moi je ne prends rien. Je ne mange pas. De la viande? Non, je suis déjà rassasié, je ne mange pas. Hein, maman? Attends, moi, steak, pas la bien. Steak? Tu veux Ça va. Mais qu'est-ce que c'est drôle? Kaka ye Sénégal, ye moko Mali, ye moko Guinée, mais finalement ça mutamboka nini?
Semaine botika. Oyo kokufela za jeté. Toba yazala ozomena hata muzinga sotoka. Azana na souci à moitié. Mais on nyonso ya zolo azako miyeba te. Ndenga zawana. Donc azana makanisi c'est comme musika. Kokufela. Azana ka munene. Bon maman est encore le bon. Boniko. Oyo be moso ya ka moto ndenge na ye. Ngati na kangama kite na kwa kina kangama kite. Yo kangama ke kwa kina ni mali. Mais il est petit de la comme il n'est pas une hein? Il a un problème, on a un problème de soleil, on a eu. Vous avez compris comme ma coco dioko. Donc il y a la télé qui t'a fait au point de vue là. Mais papa, il a bien de vous s'arranger bien d'aller. Regarde, c'est ma campagne. Moi, ma campagne est libérée à coco dioko. Comme je l'ai au point de vue là, on suppose. Pour moi, je te le connais déjà. Je vais d'accord que tu es libéré. Maintenant, on calme. Alors, tu peux me faire ma campagne. Il y a un moto pour. Bako masuka ya mwana mama kokodio ka ngozo la nati nanda ko sika bapa ya kaka kama kokodio hein je ko sambe la kitsa motema hein c'est mec kitsa motema même à l'eau pour ça suite mon favorable mais la kanisa on doit monter hein quand même tout libéré moi me connais ça na bolo ko peut le réfléchir bien les sons morales. J'ai m'aider pour nous assurer. On te met là. Eso como lo también va a corresponder gallina, fiscal. Cosa che scuola? Che ne ha preso? Non ho comprato ma non cocotti. Non ho cocotti casa tipo abbandoné na prison de moi vraiment. Non abandonné. Non la banca va solo di bambino. Musco non la ventarica. Ma io penso che da così la prison tala. A to singa wana mambo matangala asundu bitalo ko tiba taino kana yo. Nga banka va solo. Déjà fini cette émission avec l'émission ça ça là mais io devo dire ça la mamma con lui la prison et donc ça veut dire faut quand moko pour la tradition le monde va $20 voiture bateau Scusa che mamma vuole domanda ti do io ti carica au cufa macà tu dici che non è macà tu devi avere degli amici che vengono vedere non come sta se manda voyage a Kenda tutti se che non come tu cambo tutta la famiglia La papa dit, bonjour. Coco ieri moni Oui, Coco. oggi usala Ma fille, bonjour. Boni Coco, tiens d'abord la nourriture, maman. Boni msaba Moussa n'a pas dit mon déloine. Je suis cuisinier, en ancien pour l'ancien flamand, et je étudie Moussa Albanium. Je suis terminé. io che papà si ma volevo fare exception in département cuisine dans la Mais pourquoi l'homme savoir préparer? Pourquoi? Si tu n'as pas d'assiette, tu dis. lo banga lamba na réfectoire ben tu dans le bagnon non guarda niente avete non boni Papa, na yepsi mondele. Makama cuisinier, a douté, bon, on va voir. Engagement. mais tu on est ça dit bien Sentinelle, mais comment souffrance que je vois la nuit? mais moussa comme on dit Papa, santé d'abord avec l'argent, c'est d'abord santé. Na botu kato. bon ngunge beza ga kuna partout les choses ngunge zaze ngunge pa na chenye même na nda ngunge zala kana
Qui ça comment ça tu veux dire Mais c'est ça. À qui la faute? Bafuti, ok. Mais ça va $10. Quel? On a les vies, Bafuti, ici à la maison pour nous. Bafuti, combien? Je vais trouver la chemin de travail. Bafuti, combien? $50, Coco. Mais malheur à moi qui souffre à la nuit. Les autres dorment. Papa, oui? $50, si nous aurons les amis. Nous aurons goûté du sud de faire la lita. Nous aurons $50. $50 au Linga, oui, là combien? Non, peut-être un $50 na Linga, na Zaire. Million, tout ça, bon, kama comment rater? Attends, tu $30 comment? Oh, yo, bino bobele la kawa ngai kweti, papa. Vous êtes dernier mois. Attends, je range avec mon fils d'abord. Papa, je vous donne 15. Et toi? Moi, d'abord, comme elle est au bon, c'est ça qui est je suis devenu l'homme intellectuel devant les blancs. Je travaille. L'intellectuel me voit chaque fois. Alors, le Tokowana d'abord, papa. Oui, le camarade, nous avons tambour de Koyon. Silole de foi. Silole. Mais c'est ça, tout là. Tout ça est devenu gros. À Koupa, Ngaï. Non, comment les mémélés nous mettent sur la loto? Terminé. J'ai dîné les églises là encore. Après, il y a des gens la somme de Dawana. Bon. Oh, papa n'a rien à faire, la somme de ma fille, il faut n'a qu'à le faire. Les pères pensent à les enfants. C'est normal. Bon. Il y a, papa, il y a d'autres choses encore à dire à moi. Je vais demander. Oui, c'est bien. Oui, papa, non. Je jette encore d'abord les verres ici. Oh, maman. Il y a quelque chose qui me donne. Oh. Alors, tu as quelque chose. Bonjour, ma fille. Comment tu es qu'on se colle là sur la tu es sorti depuis quel mois? Papa, viens faire Bini Singaï. Merci beaucoup. Pas de problème. Non, tu peux pas papa, peut-être vous à la maison. Oui, mais ça s'est passé comment? Parce que tu fais des bons côtés, tu fais des factures, par enchantement. J'espère que vous avez un engagement pour faire. Ah, parce que. Mais parce que déjà, pour qu'on me ça m'a étonné. Parce que grand frère, on a besoin d'un photo sur la banque, c'est de ce qu'on y a. Je ne sais pas, avant de faire un demi, moi, justement, en parlant, oui, pourquoi donc, on va Coco, c'est ça? On va monter justement. Parce que le cas de ce engagement, moi, ça ne m'arrange pas, ça ne m'honore pas non plus. Merci beaucoup, grand frère Nengue. On dit quand même, il y a un plutôt sur là. Au moins, souci dans les gens qui avant, dans les côtes de la famille Nabino, il y a d'abord un petit peu de Cocodioko. Donc voilà, Cocodioko a retrouvé liberté. Là, c'est un peu comme Cocodioko. Donc voilà, Cocodioko a retrouvé liberté, mais comme si le dossier n'a pas brûlé et enterré. En tout cas, il y a un petit courage, on est au talon pour sur la naïo. Alors, pour être bref et précis, il y a en tant que grand frère, il y a un responsable numéro 1 à Mabélé. Il y a un monde pour la tour, il y a un beaucoup de collègues, il y a un fiancé Mabélé. Pour moi, Mabélé, il y a un sur la direction. Il y a un monde. Je ne sais pas, parce que il va les amener sans bail, mais est-ce que ça prend un intérêt à nous terminer à Cocodioko, parce que la vérité,
au lingaye parce que nous sommes aujourd'hui ou bien il y a lingaye parce que nous sommes aujourd'hui on a non problème pourquoi vous faut plus en faire pas on déjà déjà clôturer mais ngai na mabele donc on a la kitali na mwasi na lingine na bana hii yala ngai na zaval na bido subi ko ndimana na fiancé non mais il va pas parler parce que il y a un grand frère là mais nous avons un papa ouais remplacer papa là nous papa les c'est dans notre paternel là il va pas les gars avec comme Makabu sinon pour la Makabu du coup grand frère faut plus qu'on a donc trop déjà terminé c'est fini ils n'ont même pas liberté provisoire mais à Bibi de Bella on va vérifier on verra. Chérie, ma fille. Pas les grands là, madame. Tu vas d'abord que le papa tombe devant la population. Papa les gars sur na grand frère Sikoyo. Là il souci dans les gars na mona bino ba responsable ya mabele. Là sur la bino là tu n'as aussi beaucoup ko linga na fiancé mabele au plus tard na bala yi. Yango longa na yeli aw. J'écoute. Si vous voyez la papa et les gars, papa, je suis habitué avec les ma fille, comme tu as fait sortir la parole, j'ai attendu, je dois me raisonner d'abord. Est-ce que ma belle soeur, c'est là que n'a rien à dire? Non, tout ça, rien à dire. Bon, papa, tout terminé, je vous dis ceci. Nalokiyo, Olobi, Yayana Yazali, c'est lui qui a su m'intéresser de moi. Après, tu peux faire si tu reçois la famille, tu reçois le bien, je vous envoie le site avec ta femme et vous dire. Vous allez n'importe où. Ça pour nous, on va si vous soyez bien. Yawo ni patini ni kuna zombo mavao. Lelo na yaki na ngwa wela kulama yebo. Papa les gars ne sont. Ikana tika ngana sala iba kulam. Vous soyez bien. Tu soyez na biso. Même si on mieux. Na ibi si ni kana soyez. Bon. Ah papa ko kele to fini si tu na moi si na yo. Merci ni grand frère Nengo. Pesinga ya mais nga souci dans ezali la ligne ye famille nanga baye ba nga be famille nanga baye ba bino. Et avec le temps, c'est pas le même jeu. Ok. Bon, merci beaucoup la madame. Ok. Fabele. Massage pas ya kenda. Ça aussi. Wakenda kuluka alors on va pas ya kenda. abaki akendeki banzundukuluka abebakola na mutwana ya mbongo na ye na munene akendaka akendeki kotambola ate akendeki koluka makamba 20% na ye j'espère que nzambe asungi malamu kuna pake Parce que moi je suis d'amour avec vous tous. bon Avec comment c'est la côte avancée. yo eza na libala mbala liboso moto aye kolelo sérieux na vie na ye yango ate komona bon balibali bazaka mwa rare bakoma mpe mwa rare na association mba yalingi yo sincèrement il faut aller mpe sincère je ne sais pas so osololaki nai malamu oyebisi ye bavérité tout oyo eza nango. Après ma belle, j'ajoute encore comme ton grand frère a parlé. Les balles au monde à maman, elles allaient loko et outa na kolo. Il faut qu'on ait ça mobile. Vérité, ce que tu as pensé. Tu te fais. Parce que tu as déjà au minimum dans mon kilo, sans te reposer. Mais ma famille, est-ce que oyebisi ke sobota si wana oyebisa kanje mwana oh il faut oyebisa mobali olingi non oyebisa tasi non ça ne se passe pas comme ça so abali bo oyebisaki na ye aye koapprendre ke pa mosusu ntango bwana fiancé aye koapprendre ke mabele wana asa bala epuis asala baaventure ebele kimukeka tata soki tobala nango kimukeka kimukimukina koyebisaka ndomoto mosusu oyebisi nango mwana aolimani biso non
il faut y ça y est. Comme ça, on a une famille, mais on a la moitié à bout. La famille, on a mais ça, pour la bouille, c'est mieux que. Alors, on va prendre après, on va répiler parce que au bout à bout. Il faut y ça, on va. Je connais quelqu'un, moi aussi, elle a 5 balles déjà, mais il va faire une note. Parce qu'à côté de la condition, on a mon équipe à sincère, un demi, sur le bombi au bail. Prochainement, au bout de moi, il va vous poster. Il faut la sincère à départ. Même pas aventure, on avait avec Moustapha. Est-ce que tu l'as dit ça? Pourquoi il est comme ça? Je ne veux pas que nous comprenions pas mon sous-sol. Si on veut ça, on va aller. Nous devons nous lever dans notre aïe à tenir le bon, on a eu l'arrivée à l'été. Il faut aller sincère. Dès le premier jour, vous venez la vérité. Soko a Monique et ses précipités. A dit bon, madame, en tout cas, la fille n'a rien eu. Je ne pensais, je n'ai pas été aux Andénois. Mais souvent, il dit que non, la ligne au cas, la ligne aux alliés, la ligne au bota, la ligne aux aventure, mais je t'accepte. Ah, vous acceptez, mais il faut y avoir les vendredis. Et papa, qu'on dit, vérité, c'est les premières choses qu'on dit, l'homme a dit. Si tu fais sortir ça devant la population, tu es déjà sacré. Le mariage n'a eu qu'à la bien. Votre papa, attends, c'est moi qui témoigne. Parce que vous êtes, le temps là, vous étiez les petits, les garçons qui est le bénéfice, c'est le côté. Exemple. Moi, je ne vais pas le mentir ici à la famille. Hein. Donne-moi chance, moi je le donne. Je jette les saluts à la terre. C'est normal, c'est le coutume qui dit. Bon, on est tendu, maintenant, il y a Kodo Kabini, la prison. Alors, il y a des balles à intérêt parce que le ministère de l'Intérieur, il y a un autre ligne, il faut le sincèrement. Juste le bon Samokolo, ah ouais. Tout le côté là, famille, on a tout le métier, on a de vivre voir. Parce que l'ambassade est rare. Bah, $20 000, bah, une voiture, et puis ma voiture, voilà, qui est dans la maille, c'est pas de là tout le monde. Donc, on est là-bas, peut-être pas à partir de tout le seconde ligne de quoi. Merci, papa. Le nom, monsieur, m'a ajouté à les accueils, vraiment. Papa, vous l'avez fait gagner, ça va mais papa n'a dit non, papa devait là devant les merci, papa. Vous avez le pays, papa, les deux heures, faire le go. Tiens, papa, vous voyez, je suis gêné devant, c'est moi qui fais. Madame Mondel, toi, on est président Senghor. Oh, président, il y a le Sénégal. Non, premier président du Guinée. Premier président du Guinée. Mon parent. Même famille. Moi, j'ai vendu ma maison. Hein. Vous faites une dame? Oui, oui. Voilà. Jusqu'à présent, pas trouvé une femme mariée. Mais sinon, une semaine, moi, vois toi toujours, chez moi. On te dit, nga, abandonne la visite. Abandonne la visite. Abandonne la visite. On ne va pas aller à la visite. On se souvient aussi. Azam Sikate. Toi, tu comprends, hein? Azam Sikate. Pembe Nanga. En tout cas, on a la chance. Nous devons travailler dans la team aux gens qui ont mon femme, hein? Toi, comme mon femme, égal. Nous allons voir moi aussi, comme 1 plus 1. 1, 2. Moi 1, toi 1, et nous faisons 2 enfants. Moi, ça nous donne un gars. Ah oui? On a femme. Quand on a dit à Sofa, on a souci dans là. Là, on a M. Moustapha, Banda, c'est ma mère qui est Moi, je suis là. Moi, je suis là. Fallait y aller à deux Sangatambongo. Moi, marié, toi. Là, on a la fille.
mais c'est Moustapha Falat à la fois que ça rembongo na ba compte ya mobile na ngana pona longo la prix pourquoi la joie on a bien na mini voiture na mo kona tête toi vendre ton voiture non c'est la voiture ton voiture mais moi vous trouvez un client bien là un dingari mon frère cherchait une voiture toi tu connais Sankar ah celui-là et vend de viande fraîche. Attends, tu as un bon péril. Le bas, il y a la voiture. 30 millions. 30 millions. Bonjour. Pas de problème. Ah, bonjour mon frère Tanza. Ça va? Bonjour, c'est mes copains malades. Il est malade. Il est malade. Bon, ce soir, on va venir avec M. Sankar. D'accord. Le bas, il y a. C'est vrai. Mais mon problème. Après pile. Mon délai. Moi veuve, toi veuve. Marié, 2 veuves. Ça va? Ce soir. Yango monsieur Moussa elo na yo ngora ah aya ka po mama na mama msala kwa yeye ya mama na mama c'est pour na mama na pe on la fille omoninga présidence na ye indisposanga mabe ipo na sepela na yete parce que mutu maibi mboka na yete batandenga po un peu de réserve pour la bango mais aya ka to so ko so monika to so la na pour la imate la voiture mo kwa sa ni mo sene non bilambo et pas moi dans milongo banité si quoi ndé ngo confier monsieur pas salo mission te la voiture bien oui na ngani ngari ngo bo na poko c'est mec ko risquer isu na makamba nenga na te ko azanga zwaki ici koki ko motaboso pese mission a te la voiture akoki mapena mboko na mona la ye bonga na azoma na juna mbongo na pied voiture. Si vous avez besoin de peut-être en voiture, confier Michel n'est pas dans l'ail. Nous avons une relation. Dans le juillet, je t'assure, que comment on a comment. On a un problème, tu vois, un bon niveau, on a voiture. Non, on a vu confier un gars indé. Qu'on peut ça y être, on a vu que ça n'est pas dans le salon missionnaire, pour moi, on a fait bon comme de l'ailleurs. C'est maintenant qu'il y a un mois, il se remonte mon cœur, donc on peut être là-haut. La monika sur la bête le sol peut-être les roses capé au camp ça yo au moni mon on va le sur la colis de voir la société pour aluka abal alors ngai félicité de temps na petit cabino pour la fiancée la ngai on va aller dans solo ya solo c'est vrai celui ndamba on komona épée mama nzamba za lufungu ilo ngala ta ya dembe ro baba mbula pese pisani nous préparer ka cadeau ata yo moko penza eza ya jeté semi ngaso yo penza ka yo boyo kono joyer ngai mona kono joyer mona mona na yo tsayi na katanga c'est que ça blague c'est solo suka peme pese tonjo na moto bande o me suka peme c'est ni ma vie c'était eza ninga suki te bangula pe pusani malamu ozokola na bana non vanta la kulutu na leki antu oyebi mingi asepeli na mona ondire na zule ka msusu okomona yeka na omelo mpo msusu seme koumisa tata lobi ya ngale bo mizate to bungisa okomona ye bon nana muzia na problème Mon fils,
la décision. Décision te tolobaki tozokende lelo kotala bato wana nde babimesaki kodio toremercie bango epuis tosala bango soki likambo ya nsima nango quoi eloko kaka tozoevite absence ya masasi lokola aza te ce n'est pas grave soki kaka toyali atokoki tokokende. Merci beaucoup, mon fils. C'est comme on va faire ce genre de eloko nalingina loba awa babele kobosana te soko likambo ezali olobela mbaelobela est ce que oyebisi ye makambo oyebisaki ye vérité mais tout ce temps là oyebisa yango te les mêmes jours biso tokomi kono yo yebisi mon fils. J'ai étudié. La dame que je connais à l'école, je le fils pour des populations. Papa, on a l'air de Vraiment. C'est la dame intelligente. Maman, il y a pas les sous. On va pas les sous. Mais comme ça, ma vie n'a pas été contrôler vie n'a pas été contrôler la balle à la Non, moi, la chance de la Nakaï. na tuni na balle à la oui, comment on va la bonne. Badana bota na balle. Mais il faut la vérité, hein? Il faut y ça. Azoka pesa ndio tuni pale yote balle ngana liamba. Kama kulle kalle. Bonga la bola kama nada balon ndina pale sinta mkeni. Bonga na foto yona kitasa. Bonga na vile camarade. Babenga. Donc il veut balende. Donc il na bien kama la vérité awa, hein? Et oui, ça qui au sur bota moi. Ça il faut y va au bossa au il faut y ça y a. Pour ce qu'on dit d'accord, il faut que tout l'année c'est nous. Non, bon, Si nous ça donne l'impression ma belle la famille. Comment tu as maman va gagner là? Ah, il faut y changer la moto en terre. C'est une fois c'est vérité quoi. Bon, moi je vais gagner, non, c'est un problème, on est pas. Yaya vraiment na boloko na nazalaki bato mibale bakufi na misu na nga boye na kasho wana yango wana nalapi bizalela mabe wana yaya tuba bolimbisa ngai baconséquence yango nakozonga lisusu te yaya bolimbisa nga pardon baconséquence ya aventure yango wana nangi nasala aventure nanga naza libanga suka nango ezaka mabe omoni sikoyo tu ovanda kuna wakosala prison monene so bazwi batamalabu te okosala plus de 5 ans nakaka prison na kambo losala okoyela kuna bima ndefu kuna heureusement ke tokoyi na famille moko ya bien baza na mbote na boboto balingi kobiso na prison wakovanda tokozwa 20 000 lokozwa pas parce que 20 000 moi pété mais soki otia yango na zaire momoni kilo nango mpa ezala Yaya. Oh. Bonyawa. Papa, mettez. Banda. Ça va bien. Akika la buya umeli bukanda te nini te sisi oyo sabiso moke Buen avión. Tuna donc. Boni kokodio kwa kaka. Ah, mimi kama mikoro. Mimi ça inga déjà. Ah bon? En tout cas, grand frère, merci nende ko misi kokodio ko. Bonne na ye. Na kozongisa $20 wana oyo bodesi mpona kokodio mpona kozongisa ngo Teleki msombongo te. Batiki bafuta na mbongo. yango tumwe tokobibongisa awa mpo tokende kopesa famille wana remerciement
Parce que le Cameroun, ils ont arrêté le mouvement. Pollo na eye mbutuma to kwena ye baya badua wana na nizigite na bina ye to ki ba pienga mbongo te na leketiyo apose bapenga na pembeni wana mama moko boye azalaki wana matama ediembela avanda na ye yako melilanga wikara ako na bomba matama kutuka neti mutu akosala kiri ya mungwa siko biloko wana yo kamio wana yo biloko wana ya ngai na kamio toluwe ki a valeur pe nalobanaka na yango lisusu te mupeza mbongo ata bamatiesi na nzela ya kipangu wana mbongo donc grand nakomi bien naye na mbongo dele bafufu wana naye na 500 babara na nzela wana biloko pamba bazobenganga président preso bamoni bafufu elombolembi moetene obatinga banzela baebukani mabulu tete loba révélation na yo ameli diama ye ezalaki soki nomelawo ndenge nini makambo na baloba yango so bato bakali tozoyoka tokende sikoyo epai yakami wana tozokende révélation nga na loba ngo lobelanga te soki oza prese lobelanga donc soki tolali ala motinga kaka di namoni yango tozodami di namoni yango alesinga place spéciale mibale kuna nazoyiba titina nango te nzoka naza bokilo na ye dada amitenga pla ya mboloko na biloko ya libumu ya ngulu pla ya bamindeleko biloko bamikonzi te biloko ya libumu yo lie révélation na ye azolota kaka abala lipati nanga te ninga yo ndo bana mama libala ngana ninga mama libala mete unamu tunalobeli yalenga yo kolobaka bongo te devant mutu nga na dama depla bavaler so babeli badiama na bango batona baye na bandako bakangi baporte bakangi bato basinga mama na biso niau abimisi mbeli
abatobola kutula libongo Comment ça c'est compliqué? Et tu vas sur ma valeur T. Na kitu kia valeur iko na komi commerçant donc na collaborateur na yi. Mais bino mimi famille. Donc on somba man moko munene. Pour na voyage sembali. Tout ça suma ba valeur T donc il permettait tout la même opération à diamant to constituer ba fonds. Les lots tout ça ba homme d'affaires, makambo ya valeur entre sikao. Na lembi kali mozo mama ka. Et comme pembeni kuna ngope kusaka na longa babilambo po hata banina ngomba eza même maninga toteka na ngomba ko banini omoni seme giro balanga ngara ndabo na tamura ni mais tout tabula pour créer ba relation tangu yo confier nga mission ya koteka voiture na yo sur na tunanga na ebi na kena aborder bango na isi bango moko ndimi mais na tali kabino seme kabela tika na $15,000 so na 15,000 ukana okita. Alors, la stratégie, on a 20 000. Tu dis qu'il te comme 15. Tu as 15 000 $ dans la chambre. Au Pékin. Mission accomplie. C'est mieux. Tu as solo? Il y a ça, il y a 15 000. D'accord, ça pourra aller. Malheureusement, on fait 17 à 18 heures. À l'indicateur. Bon, maman, t'as l'indicateur. Il y a 15. Bon, Nico. Mais il y a 15. Ça me fait dans tout ça. Ah, on s'est mis dans la zone. Pour te dire, on peut t'arrêter à 10%. Il y a des sous. Alors, on a un bon endroit. Il y a aussi 5 000. Autre place. Il y a fête. Bon, il y a ma tante, il y a la carte. Il y a ma petite. Il y a dans la carte. Bon, on a un petit peu, on peut faire la longue. Moi, on a un bon la carte. En tout cas, il faut tout ça. Il y a un tombeau. Il y a un tombeau. Il y a un tombeau. Mais pour la place, on a quoi? Pas c'était madame Zébé. La place, on a des affaires, on a fait papa les Arabiens. Tu vois, on a des Arabes. Place, on a fait aux Arabes. Mais là, on a fait qui va nous faire les Arabes. Oui, mais c'est un autre terrain. Mais ça, c'est un bazar, on n'a pas pavillon, la bisoana. 5 on est bazar, on n'a pas mis de mais là, on base dans la place, on va bien. Maman n'a pas choisi de bijou, mais on peut organiser quand on va bien. Bon, même, nanani. Tata bana azalaki na makamara mpe ebele mingi bango mosusu bakoya vie makati wana bato groupe netalaka groupe aza kotambola na donc côté organisation botikelanga na sala parce que d'abord na porte na kotia basportif bozala wana et puis chaque table ozala numéro te famille tel boy bato tel boy pour la confusion ezala te côté na ozala local bongo ye côté na yaosani siko ye côté na ye okondaka boye ngaza aposa na mama nga pe kopeta ambo mona suma bilamba sapatu tako ngopeta ngakanda pe kuna bisala kasi na pa na ngai na peso ngwani yom to lata ipini na ngiba kutumwana utapia ngata msuka ndoza na bilambe bele yom to lata ipini peti balata bilamba sika papa leki ngami na tinda kiyo voiture na teki oya yo oyo na yako pesa ndeko yako defa akena ngosa sikoyo ndozo ya nyaki apesa ngambo sika kaka mama sika kaka D'ailleurs, il y a un madame fait que $15,000 dans le bimisi. Ceux qui monsieur Moustapha, il faut récupérer $15,000. Et bon. Et un bon, on a quatre marchandises, on a pour voyager. Bah, si vous avez compliqué, vous avez quoi de ce qui paraît. Et la mère, quand la soupe, broussango, repassé, c'est fini. Chaque fête, pour la taille, on va passer. Papa, il y a des kaka. Bon, bah, t'as honte, bah, il y a bien, bah, il y a la maille, hein? Tu es, c'est là, bon, gars. Il y a un bon, mais il y a un solide. Maman a belé de l'eau, parce qu'elle a tué une solide. Mais c'est mec, on a fait la monnaie. Il faudra au moins quelques invitations pour appeler de belles familles dans l'Aïe. Puis, à l'occasion, on va y aller pour moi, on a fait fiancé dans l'Aïe, quoi. Oui. Parce que maman, on fait ça, on va y aller. Si on fait l'invitation, on va y aller. Faites un peu ça, on a dit qu'on a bossé ça, on va essayer. Pour élever la musique, il faut que le son atteigne, on a la zone. Et ça, on va y aller. Liste, vous avez le nombre bien limité. On va y aller, on va monter. Non, mais on peut faire un billet. Mais au total, la gamme de billets, on a rejoint. Il y a moi là. On commence à me choquer. On a fait sûr. On a obligatoirement pour remettre un séminaire en tout cas.
epozolingisa kama mwana bana kala no solo ba te zwa mwasi mwasi ngompe amona na rate soki mami wate soki pokuta na kana ina putu e na ndenga kimalo justement occasion oui entrer occasion au monde yango te hein au occasion au monde yango oh bonjour 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 grand frère papa les gars ah ça me tête Ufanda. Habari Uganda? Chamsu na kwa na pe. Ndio bana hiyo. Na mwa respect kitona. Papa nous termine. Azana chakula papa. Usa pour le fleur na papa va na. Kitu cha papa va tata na. Naki papa. Papa yo mon père lo va na kita kitoko zo préféré va na. Na kulonda ko va na wana. Je suis habitué. Non c'est bien yo vanda. Bon, to misate. Biso oba omoni biso awa oyo papa ndenge na biso. Biso atia bandeko wana amwana ye. Toyei koremercie bino ndenge otiaki ndeko na biso Komodioko. La vie ezala bongo. Ndenge boyebana mpe ezala ndenge kaka mingi. Mosusu mwa boyebana na ntango ya pasi, mosusu boyebana na ntango ya bisengo. Acte bino bosali, geste bino bosali na biso, toyei kotika tovandisa yango boye te, tovanda epai na biso, sans toya koprésente bino baremerciement na biso, ndenge tosepeli, ndenge botiki ndeko na biso ya mobali, oyo koka kozala kosenga $20,000, voiture, nyonso kobosana na kombo ya Nzambe, na panzi, Nzambe mpe akosunga bino na likambo bino bosali. Oyo baka bien fait, ebosana yango te. Je crois que les hommes retiennent à beaucoup l'acte de poser en tout ce milieu de signes. La éducation du Cameroun, vous avez peut-être que vous avez un bango, peut-être que le Cameroun, vous avez un carte, vous avez un carte, vous avez un carte, vous avez un carte, vous avez navamego nayoki nakatandika mama ya mobali oyo makambo oyo ayai kosala awa ngai motema ezalaki na nga mpasi mingi ya koleka nakanisa epai nabungisi mobali nakanisa epai baye koescroke sur voiture ya mwana nyonso wana soki nazalaki moto moko nazalaki na liloba ya Nzambe te nakanisa lelo mbe tokolobana te nazalaki na nkanda makasi semeki na nga aza koteya nga ntango nyonso naza kokanga motema me naye kotala moko mosusu navandi mwe naye kokanisa nga bene mwana na Komodioko mpe aza mwana mobali soki azalaki mwana ya ngai naye komona nga abe eza foti ya Komodioko te eyali foti ya mama wana po soki totali yango malamu biso baparent biso tozobokola bana biso moto tokoyeba kopesa bana baéducation soki lelo ngai mwana nga bandi kokende na nzela mabe naza kogangela ye mwana kotika nzela wana me ntango ngai mama nazosala mabe mpe nazosukonga mwana na mabe mwana kosala nini mwana wana kosala akoma mpe bie moyibi akokoma bamakambo ebele ebele. Exactement. Moi mama baba mosusu na baparent mosusu ya lisasa baya koconduire bana baninga mosusu ya mabe lokola aliki aza mwana ye te akolakisa na nzela mabe c'est ce qui est arrivé ande babiso wana mama wana nayebi te so motema na ndongi ndenge nakotisa ndenge na biso na libulu wana naona naye kotala komona ngela ya moboti ezali foti ya mwana te eza nde bakosaki kokosala mama wana nde nakitaki motema nalimbisi mwana oyo ya mobali na Komodioko me mpona mwasi wana papa soki fongola yango oyo ya kokota na lolo epai na Nzambe eza na maboko na ye na ndimi nakota lolo te
mpona koki kolimbisa ye ata mokolo moko te kati ya motema na ngai ndenge azali awa na likambo bolobaki kino soki likambo mosusu etikalaki antuka likambo moko eza te mpona ovani wana esisila eske baliaka moka mbongo sesili eloko tosengi na nzambe maboko ezali miso ekufi te makolo ekatani te kolukaluka kaka moke ekozwama yango eza yango na likambo soki eza likambo mais sur notre grand frère ngape nasepele mingi ndenge boye kotala biso wana papa leki na mpo bandeko mosusu na ndenge bozwi courage ya kopesa biso acte ya remerciement mpona bambosai mpona kongo bioko vraiment epesi ngesango mingi mais semeki naasi mokomosu toki na ndako wana betelaka lisolo ke ngai fana natika bino mpona nosala foye na ngai nasi nazwi bolongani na ngai fiance na ngai mpenza mosika te iyeli mama mabele na yango wana osalaki nyonso ti ozali kobatre ngai akokitisa nga mpo kokodioko wana bima na boloko nzoka nde kokodioko ngo nde semeki na yo ndebo mpona makambo tosolaki na nsima nabaki na kosolaki na pembeni misomba nakokosolao na miso na bino te mabelenga na mondo ka tozalaki toforme famille so likambo ezali autant oloba ngo kaka bato so bayoka wana ezaka problème eyo ezokonserneka biso mibale papa libala ezalaka makambo mwasi na mobali apres ekomaka nde ya bato nyonso soki eza likambo bino mibale koyokana nango nano biso bino mibale bongo apres tosali baconclusion c'est très important mais nassure tokozwaka suite moko favorable ya grand frère tozosouhaite la bien bon chérie je t'écoute omoni ngai nasolana mwa moke omokona mpe tosolaki na ndako makambo mosusu esilaki mpenza te eloko nangai nayebisaka mpona biloko eyokango na minoko bato mosusu mpo moni esisa babombelaka motu lisolo te omoni biso tokola na biso na bukavu papa na biso bakende kosala kuna na mama bapara na biso baboti biso na bukavu tokoli mpe kuna ntango naza kosala classe na ngai ntango na bandi okoma jeune fille ba 18 ans naye okutana na mondele moko journaliste français ye nde papa yali pati oyo présentenge na ndako ke mwana ya cousine na ye oyebi mwasi oyo ezolinga oyo osala zuwa il faut oyeba un peu passé na ye omoni nga aza mobali mpona kolinga mwasi na kokende mingi te to makambo nyonso oyebisi ngai se suite ya banto etonga na belage anga nayebi yango mpe naye makambo ebele omoni mabele soki nazosepela kobala yo c'est parce que nabona eza fille moko sérieuse bon à part les parties okoki kobota mwana mosusu te ovandi mpo apparent okadeli ndeko ndiki na yo très très bien on apprécie le comportement wana yango eloko ezopusenga mafutu bana na ye mpe na kosepela mingi ndenge ozwi courage oyo invite ngai awa tosolola oyebisaka likambo oyo nga nasili ebongo banda kala ntoa merci mingi na confiance opesi ngai ça va chérie donc oyebi makambo nyonso makambo ebele na Moustapha mpo nini na Moustapha bon grand frère paleki semeki anganisi toserekelaki mokenga na mama bele mpo tosolola un peu à l'écart bon tosolola so très bien oyebaki nango te likambo mpe mabe oyo koyoka mpeshe nga na bala ye eza te nyonso eleki nango très très bien
Bien, on peut passer sur les femmes, Papa, est-ce Et si papa, tout ça, très bien. Comment on va faire c'est meilleur. Papa, merci mille. Quoi, je suis au Cali. N'a aucune famille. On a des balles. C'est bien, papa, les deux bonnes. Papa, les bonnes factures. Ma facture, mais on a un retour de plus à la toboïté. Mais bon, on peut moi, ça on fait ça beau temps. Merci mille, papa. Vous voyez ce que j'avais dit. Papa et maman, vous êtes maman ici à la maison. Vous allez au monde qui a déjà moitié à Zana de numéro bota, à Zana preuve à Boti. Papa a Zana témoin, on fait un bon débat parce qu'elle a fait les enfants. Parce que ton bal est capable, c'est que si tu es marié, tu fais les enfants, les balles à l'État. Papa, ma bonne était pas de la main, c'est l'avantage pour lui. On va facture classe, on va boyer, boy. Je peux faire ce que je veux. On va faire pour préparer ma caméra. Là, Mademoiselle, viens, viens. Viens. $5 000. $5 000. Payez loyer. Hôtel. Remboursé ce soir. Ce soir. C'est vrai, sans armes. Excusez, permettez. Mon frère Tanka rentre ce soir. Dès qu'il rentre, je vous rembourse. Combien de temps vous avez 40 jours? Vous devez payer $5 000. Elle a fait son assurance dans vos hommes. Mon frère, avec intérêt de $2 000. Mais vous avez paniqué, c'est pour comment intérêt. Madame, monsieur Moussa, mon frère, pourquoi toi tu es toujours méchant contre moi? Mon frère. Donne-moi avec intérêt. Avec intérêt. Naboui n'a pas fait ça. Quel est le débat, monsieur? Mon frère. Mon frère. Oh, mais non, Ah bon? Mustafa mungele wala yakana ndako wana. Mwana musala na Mustafa sikuwa voyage ke meki nazuka buye soki makambo. Yo. C'est pas la peine de le faire. On y a yebi. C'est un peu d'ailleurs aux angles. Maman veut que les bénéficiaires. Attends, moi, Mustafa Mustafa te. Et puis, Papa ni non, papa ni. Je n'ai pas compris. C'est elle qui a mis la moine. Maman peut pas lui voyer ma mingi. Eh maman. Si vous recevez situation, soyez bien guidé. Vous recevez situation. Madame, c'est quoi? Ngala nazuka maninga zola balingala bandinga ria kumi lokola ndinga ngala nazuka kwa sababu na Mustafa avala nazuna mchasa. Mungu nazuka maya kwa ndinga. Amema biso Sema beka ngati nazuka. C'est mais comment? Ala kune pa ina. Avec la zaika sociale na mbani ngai. Amema shanda kuna. Na bon marché. Mais grand frère, nous qu'on a trouvé qui. Kwa ndio na Mustafa.
Mabélé. Moustapha Mundele wana. Mabélé. Donc Moustapha a un beau marché. Et pas un Vandaka. Donc tu passes domestique à Moustapha. Mais grand frère, et donc la monnaie qui bizarre, mon collègue Bosso de l'hôtel a même son anda pour naïf. On a tourné aux Alamutambo Ganine. On a allé à Dakar. Dakar, capitale Sénégal. On a allé Malien. Après, on a allé Guinéen. Après, on a allé Ningari. Yemoko. Alors, on a parti, on a monnaie qui pour la sécurité. C'est mes communes. Vous avez dit que quelqu'un a zanga, on va zanga parce que voiture. You pas une cause que on a moins de magasin. Ce qu'on doit remonter, on a qu'à l'église là. Donc, on peut nous aider pas y voir. Heureusement que la belle va reconnaître. C'est ça. Chance que vous connaissez pas. Si vous êtes un commissaire, ça conseille, ça va venir dans la terre. Vous avez un bon ça m'a comme bien. En tout cas, chaque fois que la monnaie est chef de pour les salariés, on a fait la naïve. Katana Zoya. Manga mswazo wake moto za yuko mwana kwa ndani saka ngani. Nenda bana ngai. Voilà. Mama o bandi ko. Alors, on a moni maman, merci mais ndembo ya bibiso. Soma comme kozala, kozana koyate. Namoyo kwa tonto tika bino, kozonga nano ndako. Mais boni bisanga na ko moza ko tsa seli boma ni boma. Boza na mle boma. On a billet. C'est vraiment bien la famille. Comment la famille pour famille quoi dit toi là. Non. On peut exagérer quand même parce que les invitations, si on invite bien, pour inviter sur bateau, il va inviter comme un nombre de charges. Même sur les vacances, on a des soins invités, on a la même bien sûr, tu as une éducation en été. Quand on a une éducation, on va inviter, il faut bien développer un nombre pour que nous sommes invités. Mais ça, c'est de comment on fait L'éducation, papa, c'est bien. Mais ça, sinon on va partir déjà. Oye nakata bila mami satu ponga na mama lebina tika na pona satu seba misala nya toke ni kusoma ba oye nakata bila mami satu logi poya bila na fete fana tika kusala bon nous on parle déjà possibility naza pe na kapo moko nalingi naloba na ndenge toyi ilaki awa nalingi zonga te nakende kufa na likambo na libumu nalingi nazala pwelele na yango ndenge toyili awa na ndenge namoni mwana mwasi oyo angwana nalingi na bababa na ba na baba na ya molonga linangai luka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine
alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso mobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula